welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup, Lelo. Nazanga mon côté, Nazanga guest Nanga Lelo. Maître Sikatenda. Ce qui beaucoup monaï. Ça va? Ouais, ça va. Passe ça bienvenue. Donc, ça va dire comment monter en anglais. Donc, la mondition en anglais, welcome everyone. Okay, thank you. Vous voulez mettre Ninja à l'objet, moi anglais, là-bas, donc c'est bon. 5 ans en haut, 5 ans en quantité. C'est bon. C'est bon. Mettre Ninja, denga ye awa yaki l'Angleterre, kubunda ba kumba na ye, abunda ye kumba denga za na ceinture déjà. Aza na ceinture o yazaki. Donc il y a champion du monde. Champion intercontinental. Intercontinental. Donc yango azaki. De retour les anaki. Donc tout la botala ndingi bakamundingi zo lekana kila ndingi ba asala ki mo ba sports na ndingi ba tuba mona ki mo ba kombana de kaki na la side de sebino totala bona ozonge la bino after this video. Can you put that video please? Thank you. Comme TV Bomoni, Nini. Can you just put the second video for me, please, yeah? Ok, welcome back, Welcome TV. Donc, Bomoni vidéo où on a un bazo c'était la base là, Maître Ninja, de retour naki. Donc, on a une vidéo more. You know that the video I send if you can just put that video after when I talk here, please. Send you one video more. Yeah. Ok, bon, vidéo où salama ki na kinde bazo salaba. Ba promotion ka Maître Ninja na kamba sala hindi to bike to yaka to le Maître Ninja parce que nous sommes à la télévision na kati na Angleterre. Na inga kana informer batu Maître mundo tozawa. Yeah. Toza na TV ke batu de ba congolais ba otala yo. Et puis ba étranger ba otala yo. Ndenge za bo moni bandeko baza na ba télévision na poto en Angleterre ba fungoli. Ils ont YouTube na noté. Donc YouTube pèse ali mais si qu'on a TV na direct na TV. Ils ont so mutafungul afungul RTN c'est afungul natali. Donc na ndinga mabete tozo lo bomoni yo zali premier congolais oyo aleki na télévision na kati na Angleterre à part président Nabiso, président Félix na ministre Didier Boudimbu ya leka pour ya leka kawa donc bango mi balé donc ils ont na mutu moko te aleka na télévision na Angleterre awa. Donc ndenge za awa donc ikota na palmarès na yo. Donc oza mutu pena donc faut ba tosto parce que ba mindele ba otalo ndenge za. Thank you. Ba mindele ba otalo na télévision donc za pena donc parce que ba mona ki ndenge bundaki. Voilà. Ba moni déjà que ba moni ke o mutabundio neza yo ba moni ceinture opposé akawa oza ki on intercontinental ndenge beta ki anglais awa ba moni ba yebi na yebisa pe bango ke non oleka lelo yongo bazawa donc vraiment oza pena donc ne sengo pinga mo pena za ne sengo parce que olongol si Congo soni donc outi na mboka oyi awa obundi obeti ba anglais parce que ba anglais bandimio pourtant banglais bandimi wa peso sentir wana donc ils ont le kumu ya mboka na biso donc olongoli si fachi penda soli donc président fachi aza osepela parce que anglais congolais moko bo ya Maître Ninja Sikatenda ya ki na Angleterre abundi ya beti anglais na kati na Angleterre
azupe sentir et puis banglais bazo kamwa do ba kamwa sentir wana nde nino beta ki pour na champion donc ngamona zaina komba bo moni ba image mona zaina komba ngakutana na omona na ba no prier kutukino eza atani ou bien ce qui est logo salama natina taba petit ba baby sa komba mais akamwe modèle ozo beta modèle ozo beta donanga moku na modi donc na mundele tango ozo che tomber wana voilà donc tango ba compter 1 dans ba compter 2 yazo kasa bazo compter 1 ya kasi 1 taba kuna kwa yazo kasa azana retard donc wana pasta na katso malobate eza makambo ya nzambe na bana na ye amen omona moma oyo nde tozolobaka ke Congo towana posa ekende liboso foki na badomaine nyonso voilà koto musique il faut tomona tokende koto tomona boye kei économie faut tokende sport donc makambo tout donc lelo d'abord te remercier bakonzi na biso pe ya mboka kobanda na président de la république ministre na biso ya sport au monde qui azaki penza prêt pour nous signer même ordre de mission pour naya awa donc merci na ministre na biso excellence Kabulo mona Kabulo mais ça bazo zelanga koze amen parce que bato mosu ba monaka nenga ke wana ke na ekaka akozonga te omoni na ndenge mabe te eza na bandeko bele mosusu bateka mpe mapango po batinda bana na bango peut-être na mboka oyo mosusu mpenza ayebu atali mosusu mpe bapara bazosepela te baregrete pourquoi toteka mpo amono azala wana awa akomani mosusu na bavie moko yango te donc tokopesa mpe koprofite kopesa conseil donc ntango ozotinda mona meme na bamboka bapaya aya kolanda te lokolo peut-être ya bamvutuma parce que bato nyonso tu te baza ndenge moko même ana tamboli na baquartier mosusu nakende ti na province mosusu na lide omona mpe bango baza na nde na bango babisi na bango mpe eza na bacouleur na bango chaque province on a sepelaki mais sotali pourquoi province ezokende boye mais omona ndeko mosusu aye mosusu na kini abanda azalaka diamberte par exemple mais ye awa abebi sa vie mosusu na pimbo voilà donc omona baninga na cop parce que na CP na bandeko baza na basportif oyo baza neti masa mona akotanga bakombo eza mabete na sepeli na bametre na moni maître chinois kilo ya matete na komona maître Maipai maître Blaise maître Maki pourquoi pas bilanga makofi na moni maître Baina après c'est bandeko wana tous au total bango babimaka tokofana bango mona bengo pa téléphone maître mona nga na bimi 6 heures msu biso pe na nenga king 6 heures mona mtana na mbeto mais so bima pour na cop abika ozonga 18 heures musu po mona abimaki 19 heures pour azonga na 7 heures donc awa soko mona na ndeko na hote et ça toujours ka wa kimi ono faut bouler pe na ndeko asaka cop kayuf abimaki ndoluka yango pe na bandeko na nazo remercier bandeko yo baza na esprit ya koluka unga na monia ba ope ba BBC vie na moni pe bango esali passe akota na via kuti akoba no mela tongo tipo ko mona lali pe na balabala donc ezo senga teke o te pasteur aya neti yo kino bon non eza conscience aza minerte tant mutu doza majeur faut ebelo ni ko sa na vie pour le long makaso toza nango c'est bien mais surtout comme na ba age mo makaso ko za la au moins biso lelo tant na moni ke nazo ke le manque fona yeba pe bandeko ba ya sima bazo relève na ndemo encadrement mo za la bien mais bandeko pina besoin na vie ya ba drogue quit chaque jour au sac à l'autre côté pesanga isombelanga eza na propreté na sepeli na bandeko na kenepe na kwa mo babengo 125 6 soki kwa mo 126 OK ku donc koti penda beaucoup ti bo siruti salon siruti mbongo plus mbongo na kati la congolaise il est pas ça na zo pesa image ya mboka Kongo so koti okuta bio okuta penda sous sala kindeke OK zela to zonga bala sala vidéo oyo ndenge na kin basala ki wana ya mona na quel boule de balle ça na LTNC ne bazo non c'est after this video parce que combien ça retour combat retour ali OK can you put that video tunanga nini après avoir kokene na mboka ya Angleterre pona ozwela biso ceinture yenani
Maître Ninja Sikatenda oyo akendaki bongo na mboka ya Angleterre ko représenter RDC na combat de catch contre Joey Redman oyo azali moko ya baathlète ya WW na kati ya mboka ya Angleterre. Maître Ninja Sikatenda abetaki Joey Redman na ndenge ya deux fois te azwaki bibotu talaneti oyo talisu oyo yako kamo bandeko na ngai Joey Redman aza kondima te ke Maître Ninja gagné tanenga su vertige petit vertige s'il vous plaît tala ndenge akomi biloba loba mbala moko asengi koma retour babunda na Maître Ninja na kati ya République démocratique du Congo okanisi esili bongo tete bana kin bozela bongo match retour oyo ekobunda mabongo na kati ya stade Tata Raphaël précisément na kati ya ville province ya Kinshasa. Joey Redman alobi akotika bongo te il faut babunda match retour awa na RDC yena Maître Ninja Sikatenda bokozwa bongo ba précision kalate po ekozala bongo match au pesi mbwa boyi awa na kati ya République démocratique du Congo. Affaire oyo toza kotalela toza koshimele ekeyo oui. Ok, welcome ba bobo dinde Maître Ninja salaki wana beti bo nazo seulement maloba parce que bazo zela na kine donc ba comme des salama. Donc comme ma retour ezali ndeko wana puis na lande ke susu na mboka mona bossa pe to voilà nde ba tselenga adversaire moko do ça pas même na pifo pour auto benga pifo ça maka mususu ça maka manguya force donc on a betaki na ba seconde ba image ça na ngwe ko yaya mais pour la RDC zelo kwa makasi donc biso na kine toza bata bio sozo mona ya msuna roza na rina ko beta 1 heure du temps ya bagarre pendant na mesana voilà donc conseil tozo pesa na bandeko oyo peut-être tant bozo na bamboka bapaya photo e banini msuba ya penza pe bazonga te mais biso to yaka tozonga parce que na lingi Congo lobby peut-être bano biso to kozwa moni kala ezali bina ba père na biso bazo tinda bana em suna bamboko po ba batanga pona lobby tanga kozonga ya na implice o ya tangaki voilà nitinga leo na nenga mabete do baka po batango eza mukie o na vandi passer na beti 1 mois na ndam na 1 mois na onga na tali na bénéficier tant mususu na ba vie na ngamusu to za na bango pe baso diriger mboka na kosolo na bango makamususu ya momoni que même yemo yeso zena ba eko l'union so bazaki wana ko bazai pe ba conseiller conseiller za on aime so pa ko yebisa on est vient na biso gentil dingo bila azana batune ba Gracien Sakala ko ba pe Gracien ko ya le chef omone loko wana na lingi na commune on a chaque coin ba kengela ka fulu ezalate salité ezalate donc puis car oyo to linyango ezala peut-être na 24 communes. Comment le lo bilo mususu to lo bango te biso to sa bere pour la mboka eza biso moko nzamba yebi pourquoi botangai abimisa ngana za la Congo c'est ça mais ça na batu mususu soka ira bamboko akini ake peut-être à côté pe libala côté mo pa vandi abosani tout et comme ka olia fufu lobi na nenga mabete okuta be moi swana bota bana na msu 53 bana akotindo ke notika bona classe o asibisi yo mo bino mona te ko mo konda olia ka pe force sili et ça peut na akomboko mboka basiti bako peso pina 700 mètres et puis ko ya ka sunte donc sili pour nos ko ebisangai lobby to boite pas mboko eza pena mboka désordre te vraiment mboka kosakana te erreur moko soit yo zongi mboka voilà otonga nini kolala wapi ndako ya bino wana bato musu basomba déjà mama na bino azela kaka yo osolola otongelo komezati ozonga ko refoulé yango na vie partout nzamba ebisaki Abraham kende mboka nyosu na otinda o ko pambolo nganza mena o pambolo amen o la kelo mabenga nzambe la kelo mabe pona nini te lelo biso to na mboko to abeni na ozonga boni aza beni
parce que na comprenant Nzambe. Voilà. Na tien Nzambe liboso makambu tout, makambu na fait kende boy. Esprit, il y a des gens comme ma camarade ba ilinginga, maître Tikala, maître Moni oyo, chance asuka, qui t'a dit? Qui t'a dit chance asuka? Nana bana, lobiso qui mo boulou bana ba ko ça renfort passer na ibi, ndé nazo gérer bana. Koto sport, koto banonga na bimisi donc en bref faisait que lelo mboka na biso biso to na souci ya mboka lelo na profiter massa na chura mboma na France na profiter na PC bambo te place azali basa batu oyo ezaki que soto vandi et comme na ba moment moko ezala que faut marche moi seul mabuzo batu faut basala ba bêtise wana à l'époque ministre ya justice VTO vena biso masina to film memba on benga binga oui ninti to epina cheye ninja boy papa bo to bengi maître to bimisi bana biso moto sécuriser mbila kutu atoza to mona te biso to sécuriser ba yoki biso mbila pa leki asepela voilà et le que zanga biso na mboko ça soutien ceux qui soutient les lobes na ba fongolo ba maître wana bazali pourquoi na ba matete ba siboli tu le champion du Congo hein ba mettre gol bazali le champion de Kinshasa 5 chantiers moi c'est chose imangola aux États-Unis aïe na mboka donc pour la balelo pour la Congo qui est de bosoza likansi ayo nga to sangani il nous fait la force amen ya mo moni ba mindir bazo progresser biso mutema ka eza mabe jalousie le ndeni passe ya le kana chaîne wana ndeni c'est que bala il faut qu'on crée voilà nzambe sikozo tala ke mutuka o corrompre na vite zanzabe pasa dans nazo ebisa yo oza na ndenge musu bonzambe mais Congo ça likamwa biso tout amen o taba sujet pour na libota no bana na vola la mais tchaka pe Congo nzamba bomba Congo pour ça ba koto mususu o mona msu yozo lia mais bomba zolia c'est ça o mona na kwa mususu batu musu baza bien musu pe ba bien ti mususu même mona mutu kwa mona mutu kezati c'est ça mais zo sengani mutu ya kesika wana netinga na na mboko natali onga na zui na veni na nga d'abord fona luka batono na bakwa moko boye natia batono batuk moko boye so mutaleki moi ji abwaka ki moi kopal fo boka na kati siko ko sengani fo car moko ya kapé boye par semaine des fois balongoli yango aveni na nga na koninga salité et ça biloko ngai continue na sala ngo déjà mais bakisinga na ko mela mai bomo na ka l'état osela ngo bwaki bilangoli fufu no elala ki oyo bwaki na barba l'état ko sala non faut ba sanction ezala voilà donc so bazo kangate bazo punir te et puis ça na mboko bundaka na balabala wakanga mais na Congo mona mutako bundane mo pe bazo normal pe ba ebie non moi pas zipe macheta okata mais na solo bana eza biloko moko photo telemelango c'est ça parce que mutako beta 300 ans na mokila azati no ba beta ba 950 ans parce que ezaki temps wana mais temps wa lelo yo so sali 100 ans comme si 50 comme ça parce que lelo ba bota ba kufi les sous-moutés n'étaient en salité. Pourquoi pas biso bateau tout ça makila na mai. Tout ça mona makambo. Ata misolo to wana ngo belé. Mais ye bateau ça la bolam. Amen. Mi tuka oyo penda descendi wana na moni yango chaque coin ça. Akamo te peli na ba seconde. Nene ko za tina vie na bicho akisasa tout ali masina bana Dakar. Ki mateke Dakar, Lemba Dakar. Nini pour la minute ozaka na ville. Tout le monde en ville. Tout chapé na ba commune ba karo wana faisala. Faisala obligé. Soki ba karo ne kotika wana na eloko na ngali boso ba ide. Elo na okita nango. Soki koti ndenge wana papa ba recruter siko ba maître volontaire. O bazan esprit, net ba asbel tout ça l'association ya SAF, association des sportifs sans frontières. Ba koti si ba toto c'est belé. Ba ko lo ba bo ça va bino awa to luke bino ba matricule. Boko tata na ministère ya sport. Vous comprenez? Pour la nini, tu es bako sungamboka na biso, bavanda bazo sala parce que ceux qui mutunyo surtout azo sala, même yé kulu na naso azo sala, azo makasité, tongo ke kayu, toko azo boy. Ya to boya l'esprit à pillage. Wana biso na nenga kini. Pillage to ko lingate de sunamboka anezala. Donc pas ça m'a c'est belé à Koloba les autres on a pour ça sport et qui est liboso tu on a pour ça que soutien ezala mais soutien aux alaté
lelo ba comment ta foot foot likambo foot on va jouer te bazo ki ba ji ba 100,000 siko biso to zo makasi ya ko former ndeni to zo makasi ya ko telema ndeni pona ko lobake non na kuluna passer la nenga mabete bilo mususu soto tali boye et comme un mususu nzambe za nini registre na botama congolais on a zo mona yango te to ke na ba brazat mais cette fois-ci na présent Fachi béton te dis que makambo ekende bien donc na profiter pe na remercier yo muto ya mbinga aux 8 ans ya ko bengisanga na chaîne pesa mini mutu tout nga na grâce tant va ba konzamboka ba leka ba ministre biso solo ba Didier Budimbu ba leka wa koto sport ezanga mutu alibosonga pesa linga bi bakisinga en plus et puis na mboko na juste sentir ya liboso mutu akwesi anglais azu penza eloko asuka bokoko en tout cas merci vraiment oyoki do singaka ke no nzamba sunga retour eza na kin en tout cas na kin ne ko sala penza na terrain na municipal wana to koya mabe do chango kingasani malweka gombe banini do date zo pesa ma alors to komina suka to kutana comme ça. God bless you, thank you, bye bye. Ok. Merci.